Voilà, esengo mingi ndenge bo zalaka toujours kolanda biso lelo na koloba lokola David ne abandaka koloba sepelaka mingi kobeta lindanda. David ando sepela beta lindanda pona nini parce que pona ye kokumisa nzambe lekaki nyonso. Yango lelo pe tozali na mama boko yoka ye moko ndenge akosepela pona biso mbote mama. Mbote papa. Oui, tozali na esengo mingi akoyamba na émission na biso bonzambe ezali émission place où tobetaka ba événement nini elekelaka biso avant tokoma ba serviteur to ba servante ya nzambe. Yango lelo tozali na esengo mpe akoyoka bisolo maman boni santé. Ah, santé ça bien par la grâce de Dieu. Santé ezali malamu nazomona kaka. Oui. Yo oselaka nzambe nini bato bazolanda bayeba. Ah, je sers Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Oui. Oyembaka, Oui, oteyaka. nayembaka. Oyembaka. Oui, nateyaka pe, je suis servante. Avant obanda koyemba. Vie ezalaki ndenge, c'est vie ezalaki nango kaka normal, obanda ko respecter kaka nzambe normal ndenge basière musu basalaka to yo obanda kosala mingi nini. Bon, moi c'est comme le dit mon nom, Lenvo, Oui, la oui. grâce. C'est par grâce na s'est retrouvé directement na Katia Musalango. C'était maman nanga na papa nanga babalana légitimement. Alors baboti mwana bango aliboso à mwasi, ya mibale ya mwasi, ya misatu mobali après 9 mois à Kofi. Wow. Aboti 4e après 8 mois à Kofi. Maman s'est décidé à bi akobota lisusu te. Et lokola bazaki basana nzambe koko na biso ya mobali azaki pasteur alobi jamais libala ko kufa boyete ake kozongisa mama na libala na ndako libala na ye e aye kozwa zemi na ngai alobi na kolanda kilote mwana oyo na kolanda kilote po ba choc wana abi soki na boti akokufa na ye. Alors maman na biso na décision wana alanda pe kilote et un certain 31 mars vers 4 heures du matin maman de aye kobota ngai. Wow. Mwana ya mwasi. Oh là là. Donc kombo nanga epesama par une prophétesse Lenvo wana. Une prophétesse est venue le très tôt matin aye koyebisa maman abi okobota mwana ya mwasi okopesa ye kombo Lenvo. Et papa lokola uta ko perdre déjà bandoi na yemi balé alobi azala mwasi azala mobali kaka kombo nanga Mampuya Simon. Okay. Alors ngai naza Mampuya Simone Lenvo. Okay. Donc c'est maman Simone M Lenvo. Après kobota manayo otambola kindingi. Oui, après kobota manangai nde kosala ki après une année et demie mama yambaka mopaya na ndako mama ke kosokola yo kika mwana leli ekolela mwana banda ki kolela mwana zokata kolela te et mwana zoganga lisusu te mais maya miso ezobima kaka miso changer comme rouge ti et comme kopola baluki ba solution na ba hôpitaux. En tout cas et umila ki mwa tango molai nde bapesaki bango lettre ya transfert ya kokende ba longola miso ya boye ba remplacer miso ya Niaoula, c'était à Brazzaville. Et hôpital moko ya Sikebi makana Pointe-Noire ya ba américain ba manda ko sala musala wana. Et là je salue mon père spirituel bande kunaye bana naye batikali pour papa kufaki année passée. Oui, oui. Aouchotika biso un grand prophète mbama est jeune. Alors Brazzaville Pointe-Noire ezaki 2 jours na train. Et a commis na ma gare moko madingu vers Dolizy. Nde esika mama habite mai wana tellement ezobima solo miso koma ki pena vers nyonso. Et nde esika oyo mama kitaki na la gare a sokolangai et une maman est venue abi oh mwana azobela mama habite azobela te taka ba mama ndenge balinga abombina oteme mwana ngolo kola azobela po solo ezoya alakisi kaka lisu abi biso akopola poso kende wapi bo uti wapi habite to uti na hôpital mais ba transfert pesi biso lettre à transfert photo kende abi maladie eza ya hôpital te na ibi musana na nzambe moko pasteur mbama jeune okende pa na ya bia papa na ya za musana nzambe biso pe toza basana nzambe to lebi déjà makambo ko bonela bite bolemba te bokende
nde esika lokola nzambe azaka na mabongisi na ye Oui. akoti na train aye signaler papa et nzambe a convaincre motema ya papa. Je dis toujours c'était Dieu qui avait conduit le cœur de papa taka papa nde bazaka batindi yango na hôpital bazana lettre transfert bongo siko nde bakitaki nde basana nzambe bayambaka bato na prière. C'était vers 11h ayambaki biso na prière et na kati ya prière wana nzambe atalisi ye vision kisi esengeli batia na miso na ngai et ezalaki kisi ya pharmacie. Maman ebisaka nga ke ezalaki sous forme ya baargirole babouteille moko ya bongo nde batie nga na 14h batie nga na 20h batie nga na ntongo miso ekomi bien donc nabiki. Et nde mama na biso azwanga lokolo fronde alobi asalive pa musai na nzambe abi mwana oyo tanga okokisa age ya classe nakoya kotika ye na maboko na yo asalela nzambe. Et maman aye ko se ressaisir après 8 ans abi mwana oyo il faut nakene kotika ye pour na sala kive nde kotika nga na makolo ya le pasteur Mbama le prophète oyo auta kotika biso l'année passée. Donc c'est par là que na banaki ko sala nzambe na école de dimanche na koti na chorale. Là je salue la PETA qui était notre dirigeant. Alors mon professeur et à musique vraiment. Donc tu travaillais vraiment na bango to tamboli Pointe-Noire Brazzaville et même américain tant baye na Congo Brazzaville na bané 95 j'étais l'animatrice il y a campagne d'évangélisation grande campagne d'évangélisation où on projeté film à Jésus. Donc avant moi animation et on a passé des bons moments na évangélisation. Donc nazaki na équipe ya évangélisation. Et après la guerre tango guerre ya 97 nde esika tokimaki po basana nzambe lokwa balukaka bango liboso bango bakimaki to palangana ki na se retrouver na Congo central. Dans on a commis na Congo central, c'était au mois de décembre tokimaki guerre. Février et sengela ki nazonga classe ndenge ba kenaki congé ya bonne année et nazongi na bango et tango na kendaki kuna un certain samedi nazoyoka bazoyemba nzembo blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige. Ezaki institut lycée Kimino ezaki ka autorisé ba professeur kaka nde bakoza na chorale wana ndenge proteste catholique azaba programme na ye soki batie déjà nzembo wana en tout cas moyen balongola ngo ezate nga na kimaka na kaye nanga ya ikodim donc juste sac nanga muke ya biloko ya ikodim ba kaye ya préparation matière na kaye nanga nzembo. Alors nzembo wana ezaka na kati nazuka mutema pasi ngabi nzembo na baimba ka couple moko fale baimba ba couple nyonso nde esika ba autorisaki ngai na kende kokota na chorale wana na kende kolakisa bango nzembo mais c'était déjà samedi pour dimanche baimba. Oh là là. Alors ko sala ke babino tokokoka koyekola ngo lelo te mais lobila ta ba uniforme na yo mais de toute façon tokobomba yo na sabon soki ere ya koyemba ekoki kotia yo na sa tokopesa yo micro na se ya bon. Alors église ya eza na Bienga dans le Congo central eza na 2 niveaux ba mususu likolo ba mususu na se nde ba prêtre bazaka likolo wana. Alors abandi ko emanzembo ba pesi micro na ndenga ase na ndenga ko batama batu abandi kotelema batu bazo luka voix wana ezouta wapi nani yango azoyemba wana même bango moko ba dirigeant bakokaki suko bomba te ils étaient obligés kaka nanga moko pe na mibimisi kaka et c'était la joie en tout cas babosani ke bazaki na mibeko oyo bande ko pekisa bana classe bakinde envers ba professeur. Et après cela le curé a ekobengisa ngabi je vis que il y a plein des enfants qui ont des talents na école alors topesi yo charge ya ko sala chorale ya bana et j'ai formé une chorale il y a 135 élèves. Ni parlando bande maman. Non, donc j'étais déjà dans le bain. OK. Ya koyemba et des parcours nangai. Ah voilà. Après 2 ans de na ekoya na Kinshasa et sika
Je salue mon papa, papa Désiré Mabundu et ma mère Nzuzi Kebolo, au Bayambinga na Kinshasa. Et je suis entrée dans une grande chorale, Sion. Sion. Oui. Na Kinshasa, Bayamba Kyondeni. Est-ce que Bayamba Kyondeni par rapport à grâce au Wouté déjà ailleurs? Non, c'était bon, donc c'était fantastique. Donc bazaki pedant mutima kufungama koyamba ngai, en tout cas c'était bien. On a chanté avec Fabrice Mwanda, Angèle Baloengele, beaucoup Fanny Talakaka Zasikona France et Nadine Bibila za Angola, to palangana donc mais ndenge balobaki na musique ezalaka mutu ceux qui est oza koyemba bien oza na voix kitoko babanda kokanga kanga yo baba kobimbisa yo te ndenge pe esamelaki yo na non ngai bon kobomba na sens que bazobanga ba autorité. Oui. Parce que bazaki na crainte ezali ke balongola bango musala te. Voilà. Zomona mais na ko étouffer mutu ke mutu amuna na te, en tout cas wana nakutani nango te. Donc des bateaux na musique ezaka bon, non, il faut quoi empêcher étoile à mutu non ba empêchaka étoile dans eza langage moko toko kolobake ya à corriger dedans ba empêchaka mutu te parce que un chef a toujours voulu le meilleur, hein, na isika parce que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre et bienséance, ba celle la kaina désordre te. Alors mutu ya lingaka penza nzambe d'abord katinaye azana ba fruit de l'esprit. Et na kati ba fruit de l'esprit to lebi l'humilité ezana kati. Et na kati ya humilité il y a l'amour. Na kati ya l'amour il y a la patience. Donc tu dois être patient que tout ou tard que les gens le veulent ou pas. Non. Ikobima kaka, c'est ça. Voilà, on a toujours rappelé na binonos bozali kolanda bon Nzambe ezali émission auto ya mbabatu nyonso basela ka Nzambe au protocole biso auto ya mbamutu tout. Donc oya ko betla biso parcours par rapport ya musala oyo osela ka Nzambe. Maman. Oui. Toujours mon toujours sepela. Mais est-ce que okoko sela biso ma vocal muke wana tetango oyembaka na kati église. Ma vocal muke toyo kapena no pe bispe to yo ka plaisir ou sala ki bat telema ba bet la maboko. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus par ton sang précieux enlève mon iniquité. Vraiment. Et garde-moi du haut des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Ouh, je t'y contemple puis croire. Seul à toi je complète ma victoire. Au pied de ta croix maintenant, tout confirme. Puis je me rends plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Sœur Simon, oh là là. Na otuna mutuna tango yembaka o santaka no ndenge. Oui bike tango na yembaka na santaka bien et surtout que natala kabulingo nzambe oya sala katinanga. Être avec ce n'est pas facile. Et wana na milobela ke na ndimaka te. Ezaka ngai te moto na ndimaka. Mais ce sont mes parents et l'homme de Dieu qui avait prié pour moi. Et connexion wana ya foi nde ebota misu na ngai. Et l'homme de Dieu abanda ko yebisanga toujours que tant on abanda ko bondela ayebaka nanu te problème nini tozalaki nango. Mais Nzambe atalisaka ye kaka ba ange ba ye na plateau. Oui. Il y a traitement ya misu na ngai et na moment wana azomona ndenge ba ange bazoko traiter. Alors tant on a mizongi saka
et tant on a yembaka na mimonaka notre eloko mususu na osala suna mokili ezate si seulement kaka ya kokumisa Nzambe. Mais tango biso ba Kristu to bino bayembi boyembelaka Nzambe eza pe ko communiquer non? Oui. Eza pe ko te autrement. Oui. Yo sko baloyembo na yo ezaka min cadré na évangélisation nini. Dieu le bon protecteur. Yahweh Mobateli. Il est le meilleur protecteur. Simanaye liboso naye Mobateli lokola yazate. Dans les bandes à Jésus, il n'y a pas un meilleur protecteur que lui. Il est le seul. Parce que je vis des gens taper la poitrine, naza songolo, naza pakala, mais devant obstacle moko pour atika mokili, akoka ki susu, ko tout a toloté, et en fait a décidé kakalobi, non, si Dieu ne garde, personne ne peut garder. Mais tout monaka ba yebi nzembo mingi ba na ko yemba nzembo me na suka nango ba sala ba église yebi exception nini sala ki baba nda karene bona musique mais ba chitara toujours ba kumba pasteur ba prophéter. C'est poussé par le Saint-Esprit. Yo vous a prophété il y a 2022. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlaient de la part de Dieu. Oyebi mutu moko te abotama na idée à sa l'église. Mutu moko te abotama na idée à sa la mutu mabe. Mutu moko te abotama na idée à trahison. Mais nyonso tokuta ngona mokili. Nde yango wana nakoki koloba ke grâce nyonso oyo Nzambe apesi na mutu. Mutu soki a comprendre que azan eloko moko ya ko communiquer batu. Oyebi eloko moko utiolo bake étouffement. Oyebi quelqu'un qui a de la grâce, c'est comme l'eau. Maï bakoka kokanga ngote. Et même yemoko mutu pe azoko miyeba te. Azana posta ko sala mabena batu te po mutu azoka nisaki eza mabenda osala. Mais ndenge Nzamba omema ye alobi mes voix ne sont pas vos voix et mes voix ne sont pas mes voix ne sont pas vos voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Ça, c'est Dieu qui dit. Alors, mutu parfois, na posa ko sepelisa batu, fallait pas ça lango, mais Dieu lui impose, ya ko sale loko moko bole. Alors, tant mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que mutu azal tellement limité, et Dieu est illimité, yende muta simba kabiso na maboko, yende muta mema kabiso. Mais jusqu'ici, na koki ko rassurer yo, que nazalaka ta na vision moko ya église te, si seulement si il y a qu'au bénir peuple de Dieu, si seulement si de tenir pour la vérité. Est-ce que la musique peut ko bigisa mutu mutu ayuka musique peut ouais. Est-ce que musique peut ko changer vie à mutu? Oui. Sinon le lengene musique ko changer vie à mutu. Oui. Abi, il y avait des mauvais esprits de Dieu. Et continue à Katia Saoul. Abi non, prophète Alobi, il faut mutu moko. Akobe talindanda. Et David était là, un adorateur. À travers l'instrument de la musique. Milimo Mabe, Iki. À travers la musique. Ezoko pesa, ezoko transmettre vie moko boy. Oyebi toloba ka mingi ke ba ange bazoyemba, mais mélodie ba yemba ka toyebi yangote. Genre ya style de musique ba yemba ka toyebi yangote. Et akabola bilongi, akabola makabo nyonso apesa donc adota mutuna ba capacité ya bonzambe ya surnaturel. Alors oui manga eza mongier mongier mais au moment que manga malgré bango nyonso eza saison moko mais mususu ebota moi retard, mususu c'est bota moi avant, mususu c'est eteli, mususu na intelité, mususu c'est ça na ba fleur, c'est ça. Même la nature doit nous servir de l'exemple. Dans la katia bonzambe, on n'a pas de limite ya kusala nzambe ote oyonde mute jeune prière nde mute bik sabatu oh moni il envoyait la parole et la parole est guérie. Oui. Le mystère de Dieu est tellement vaste. Oyo biso to bana kozala kaka sima ya volonté nzambe koloba oui et amen. Ah bon. Oui.
na bandai kotambola na nzela Oui. nakute na ser moko azoloba bama pasteur ya mikolo oyo ya temps ba android basalaka so misala te ekomaka baser église bazwa kosala nyonso donc ya vandaka bakoma bala reine comportement na yo tant que chantre aussi. Oui bien. Mutu po alobango mutu loko anga boye loko na vandaki na bangote mais na vandi na mama moko. Oui, oui. Maman Micheline Chabani. Hein? Oui, oui. Maman wana aza exemplaire. Donc ya simba kapenza. Musala asimbaka. Et ya ko coordonner donc église kaka te mais musala na ya ndako asimbaka. Donc bozo sala l'exemple na ye. Siko yebisanga nga na vandi na batu mususu te na opesa témoignage ndenge nini. Na opesa témoignage ya onga na moni ya onga na vivre. Donc na wuti pe na ndaku ya musala nzambe depuis âge à 8 ans et ma mère aussi servante de Dieu. Non, on ne peut pas empêcher que mutu asunga. To asungama. On ne peut pas faire tout à la fois mutu ye moko. Oyebi même na exemple ya Abraham. L'exemple Abraham a quitté, l'Éternel lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. C'est là où je te bénirai. Okay. Azakina Sarah naye, mettant en bas comme en Égypte. Abi Sarah azamwa sinangati. Dawangane. Awangane. Et Sarah mukonzi asani abali. Azuye mulokula mwasi. Mais le Azaki, la promesse y a Nzamalobi ne touchez pas mes oins. Azaki, moi, c'est approprié pour Abraham. Oui. Alors, Agar, Azalaki, mon Moussala, y a Sarah depuis le palais royal. Oui. Alors, Agar, le lenga, comme Sarah, alors, non. Ndenge, et Seigneur qui bakende. Abi, s'il vous plaît, ngapina okene nanganayo. Alors, Akenda qui na Sarah. Moïse akoka koloba te ko Sarah tikala na yo. Nani Abraham akoka koloba te o Sarah tikala na yo. Omoni ngamo mwasi na ngaza ane capable ya kosala misala nyonso. Donc Abraham peut en comprendre que oui, mwasi na ngai faut pe basungai. Oui. Soki nzamba sali kutu biloko nyonso. Mais apesi responsabilité pas ya moto. Et la question ni rien n'empêche. Oui. Na mutu pe basani basunga ye. Donc même bato oyo babimisaka maloba o ya azawana kaka basunga kaka ye asala ka musala te omoni mutu asala ka musala na double cœur. Je suis là. Et mes grands frères, mes grandes sœurs o ya papa na ngamba ma jeune ba yebi na motema na bango mbima et maman na nga watikali veuve. Maman Marie ba Kienzos ayebi koza na kati ndako ya musala na nzambe eza na mibeko il faut olanda lokola batu pe balinga kolanda mibeko te balinga ko vivre en vrague alors maman pasteur soka lobi na yebo e pour lokolo zo ya ko servir ngamai yonde il faut koma mukolo nanga non tu dois obéir parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu te sacrifies pour me servir mais tu dois le savoir que tu ne me sers pas mais tu sers le Seigneur. OK. Ozo sala nzambe na département wana. Alors fais-la bien. Pour que vous ayez récompense kaka epa na ngai te mais epa ina nzambe. Ndenge nga lelo nazui récompense pe nazo koba kozwa récompense ya kozala malamu na basala na nzambe. Imaginez depuis âge à 8 ans. Ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là. Et au commis à la portée de tout le monde. Batinyoso bakoya église, hein? Quoi un grand prophète et nengwana bakouta mikili ya poto bakoya donc comme sujet à témoignage donc témoignage kaka te mais oya koya atindi yo ozana mwana église. OK. Siko il faut ozana motema wana église pas motema église ezaka motema munene hein voilà. Rempli de fruits de l'esprit la bonté donc motema wana bonzambe il faut ozana vraiment. Maman Simon a dit bon Zambé. Oui, bon Zambé toujours. Il y a un peu mon émission, petit temps, vous a dit bon Zambé. En tout cas, on a CP dans makasi parce que tant on a eu qui dit bon Zambé, franchement, bon Zambé, c'est ce qui va nous donner la vie éternelle. Ah oui. Bon Zambé, c'est ce qui détermine notre demain. Vraiment. Bon Zambé, c'est Jésus-Christ. Ah oui. Oui.
Bon Nzambe c'est Jésus-Christ. Oui. Mais maman Simone, si ko conseiller ba sœur OP baza na mingongo lokola yo mais bazo wa canal ya robimate. Baza ko étouffer bon na ba église. Oko conseiller bango ni. Église a étouffé Moutouté. Église a étouffé Moutouté. Eh bien, thème ya né oyo. Oui. Pour moi de la femme. Une femme leader. Oui. Leadership. Eh bien, le seul leader, au hasard invariable, c'est Dieu. Et bisognoso, tout ça faillible. On a des défauts, mais on doit savoir se supporter les uns les autres. Ceux qui te supporter ma pasteur, en fait, l'église est tout dans une église. Et ma pasteur peut supporter ma chantre, tout le monde a pékakake. En tout cas, je peux ici mbaté. Parce que ndenge toza bilongi keseni ndenge mutu pe a raisonner. Tolo bao. Mais moi subconscient na yo raisonner ma mususu. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ba oté en église. Franchement, toza na vérité. Au moins moi nika moko elekeli yo na cerveau boye. Donc moi eko kim se makanso. Kim se makanisi donc au moins donc yango wana tosala kaka bolamu à toute occasion favorable ou non. Donc nabima te c'est pour la gloire de Dieu. Oui, nazo exemple ya ba étoile. Ba étoile na likolo. Eza ba étoile mususu emona na penza te. Mais ba benga ngoni. Étoile. Eza na ba étoile mususu eza tellement na éclat. Il faut tout ndimela ngo bon. To moni arc-en-ciel. Oui. Ce que vous otala arc-en-ciel. Beauté na ngo ezaka nini? Ba couleur. Ba couleur. Les couleurs. Ba couleur nyonso wana otali yango na mbala moko. Est-ce que ko fixer nyonso na mbala moko? Non. Ce que vous na poso mona vert. Il faut fixer pena côté vert. Côté vert. Ce qui jaune. Ce au moins on comprend. Oui. Donc biso corps du Christ, biso ba chantre, toza ba étoile. En même temps, nous sommes l'arc-en-ciel, porteuse de paix. Azoko assiré. Arc-en-ciel. Tant délige ko salema, tant Noé a monaki arc-en-ciel abi, siko je peux sortir. Je peux sortir. Yango monaka même na église babandaka ba chantre, babandana pour bakotsa batu pena na muzindo et au monaki même atana ba réunion politique au monde babani na musique. Donc musique est sans frontières. Et seulement si yo kaka se découvrir au solo na Nzambe, en tout cas Nzamba orienté yo c'est tout. Maman Simone yo au moins aux aura chance ya reçoit formation depuis na âge à 8 ans tilelo mais ba sœur oyo bazwa occasion wanate ya revoir na église ko formation pour le ça na droiture aux aide les lots au conseiller ba sœur wana ndenge ni formation eza na retard te oyebi mutu lokwa sol azaki nganga Nzambe mais pour la Jésus azaki persécuteur mais tant waye kokutana na Jésus sur le chemin de Damas abongolaki lolengi na ya komona une personne peut durer dans l'église mais Nzambe te. Une personne peut servir, soit disons le Seigneur. On a plusieurs années même à vieillir. Au monde, on a ça raconte dans Nzambete. Ponini. Ana barrière moko boya balolengi na ya komoni na makam. Nga linga te ba pesa nga kanda. Nga linga te ba lobelanga. Nga linga te ba sidikisanga. Nga linga te frère wana matela batu. Na linga te sœur wana penza. Non, ça c'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est accepter. Comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a tout accepté sur la croix, il a été humilié, tabassé. Andima kinyoso abi bino boza ba imitateur na ngai. Forme nyonso ba ko traiter bino bondima. Alors yo oyo za na posa osa l'impact na Nzambe. Parce que l'impact na Nzambe mingi c'est la vie éternelle. Tu peux faire tout baki mangu malgré ba prophétie na bango malgré bonzambe na bango me bakenda kaka
ata lelo to fêter 100 ans na ye mais na sa ma belende vous comprenez mais oyo kokufa te la vie éternelle d'où on doit préserver d'abord parce que oyo ne misala to ke de kolakisa na maboko ya tata tu as fait quoi quand tu étais dans le monde olekisaki ntango na yo na église oui oyebi ke bato oyo bake na église ke babongwana bien te bango nde bakozala juger sévèrement. Ah bon? Oui, parce que tu connais Dieu mais tu fais semblant comme si ozalaki mopagan et yango wana tozomona même toobondela biyano ezoya te parce que bonzambe eza na kati ya baapparence na kati na biso bonzambe eza te na kati makambo mosusu na kati toza nsima ya flatterie tozo ko flatter bato na apparence. Non, on doit agir selon Dieu. Maman Simone namoni to lobi vuma ebele et puis etikali pe ebele to kozonga ta mukolo mususu. En tout cas to sengi merci mingi ndenge o accorder biso chance ya koya na kati ya plateau na biso KNB News soki ko bénir to ko balika moko babi moto ya mbaka basala nzambe azanga bénédiction te oko ko bénir KNB News ndenge ni KNB bo pambwami boza ya ko pambwama abi oyo ayambi musana nzambe na kalita musana nzambe azwa bénédiction ya basana nzambe vraiment nzamba fungulanga misu na kondima na ngai te mais na kondima ya bamususu. Dieu est capable même ata na kondima na bino te mais na kondima na biso bato bozo yamba Dieu rendra encore KNB grand. Amen. Selon la vision de Dieu. Amen. Amen. On a dit DG Jimmy Mukendi Chimanga, champion Mabanga. Alléluia. Que Dieu le bénisse aussi. Vraiment. Et si Kazali, en tout cas, to sepeli pour ceux qui étaient, mais to komia wate. Amen. Mais je fais la chanson patriotique. Oui. Une chanson patriotique que Dieu m'a donnée depuis 2017. Oui. Naza intercesseuse. Et tango tokoti prière, mbulu yeke ezalaki na mboka 2017, 2018, 2019. En tout cas, nzamba mimaki ngai ndenge apesanga ba inspiration ya banzembo. Ayebisi ngai nazosangisa Congo esika moko. Abi nazolongola mitema mabanga, nazokotisa ya bomoto. Eza peuple oyo nga moko na lapela ndai ki naza ya bino. Alors, quel que soit comment nanga bo difama ki bipai bokena ki bokisa ki soni mais comme tant ngambo ko nazu yango en charge. Alors nde nzamba e ko rendre yango disponible na 2019 na fin 2020 na ebandeli na janvier to sali clip nango et kino lelo tozokoba na promotion. Alors soki KNB bakoki kozwa yango na promotion et kozala pona lokumu na nzambe. Est-ce que yebi ki maman Simone depuis abandi koyemba azana na producteur pété? Ah oui. Azana producteur té seulement Jésus-Christ de Nazareth production et naza au moins na 15 titres déjà enregistrés dans le studio dont 5 clips déjà mais jusque là ils ont ba plateforme vraiment ils ont les canaba radio et mususu ebanda ko leka depuis 2008 2009. Et maintenant, nous sommes là. Lobby tozan anniversaire ya maman Simone. Na ebité KNB bakulo banini pour l'anniversaire ya maman Simone. Tozala wana na ndeko Paul Bakenda et panaye kuna. Donc tozan na papa Rifin et les soldats de Jésus-Christ, chrétiens nyonso, groupe mauvais pour Dieu, les soldats de Jésus tozala kuna. En tout cas, na invité bino pe KNB parce que une femme que Dieu a témoigné de son amour et cette femme aussi témoigne l'amour de Dieu. Vraiment. Je ne peux pas fêter ça seule. Oui. Maman Simone, merci beaucoup. Na banzete malobolobi DG Ayoki. Oui. Ba numéro ezali au tozango bengote mais après na KNB News tozape na émission ba mbaka ba chantre. Ba to ba yembaka. Donc sûrement que prochainement tant oya maman nasi Andy akoyamba na émission. En tout cas, nakozala vraiment na esengo d'avance maman na simbote. Kolo apambola yo. Zambo ya bikisanga na ndimate mais na kati ya bo aveuglement nanga abikisanga elelo naza couturière na tungaka tina butu et naza maman abana et donc
nazata na molili moko te na yo kaka o po nzambe soka bigisi libela vraiment donc naza don ya nzambe naza don ya église. Alléluia. Donc soyo boya manga na compte ya église en tout cas église nyonso sika ozali oyo ozokumisa Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis là pour venir bénir le peuple de Dieu pour ezana ba kwa mususu ba télévision ezate mais oyo ayoki sango akoki pe kolendisa bato que quand Dieu fait des miracles asalango éphémère te mais asalango pour etika la libela. Merci ezaki bongo émission bonzambe ezali émission oyo tubetaka masolo na ba serviteur dédié et tokomi na suka tambaki bongo Maman Simone tozaki na sœur mingi oyambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa DJ, en tout cas merci. Papa héritier, en tout cas merci beaucoup pour na koyamba ngai, en tout cas bana nyonso libota nyonso papa nanga na régie kuna nazomona papa na ngai papa Timothée na sima ya caméra papa na ngai en tout cas na lingi bino mingi esengo wa modelo boya mbelinga kolo atondisa kaka esengo na kati ya ndako tina mabota na bino. Merci l'ingénieur Fafan, merci beaucoup.